Bote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbangu 21 ba révélation ya sika ebimi na nkamba. Soko landi video tina suka o comprendre que makambo nini oyo na lingina lobelao. Mingi peut-être bo kamo choma ndeni nango mingi ndenge ya 3 égale 1 bo mituna ka ba question. Mais bino ndenge ni nango ekomi kama makambo na biso talaka ka siko makambo ngo ela makambo lingomba. Yozo lobela ngo na public ozo ko etale ngo makambo na biso siko soni siko biso bata 3 égale 1 moyen to tambola na nzele zate soko bato ba monio bazo tuna kayo ba mituna ba makambo ebele bongo bino po ani nango bino soko bokenda na nkamba te botika biso à l'aise siko biso tozo ka soni nga siko na teka na Château Rouge nazo ka soni ou bien nga na teka na Wenza Gambe nazo ka soni ba mama na bazo tuna ngai yo Jomak yo zo lobaka makambo na biso l'air nyonso siko eza makambo ya soni ebiki ya makambo ya soni po nozo bimisa ngo na polele ozo bimisa makambo na biso na polele po ani tika ngo soki bo ebiki bokena bino na nkamba te bo tika ngo biso za bana papa Simon Kimbangu kiangani et puis yo siko ozo yaka yo zo kanisa ndiro kolemisa biso me biso to kolemba te na nko peut-être okoloba ndengo na musupe okoloba ke mais yango yo Jomak komika l'air nyonso ka makambo ango siko biso to linko yokana ndenge ni nango yo siko yo ya Jomak komika chaque jour ka makambo ango bon siko pina lobi ko tala te o linga pe ko tika te ko tala to ko tala kaka yango yo ya Jomak komika makambo mi konyo so ka makambo ango kaka biso to lembi makambo yo yana nga kuna komo ka soni na komo fanda na ndako parce que makambo yo ko betsa mabako peut-être ko mituna ndengwana mais réponse zaka moko ke omoni makambo ya église kimbangiste omoni makambo église kimbangiste batu ebele pona bango église oyo ezali ba vie na bango y compris na yo moko pe c'est pas pour rien soko yo kilika moko ya église kimbangiste bimi. Bonjour, Viola, ya Violette. Le sac aussi Gozali. Et puis Gozaka, je crois en Angleterre. Ba mote na yo. Mikole Bele. Alors, la zone mona bande ko bazo kota wana. Ba mote na bino batinyo so bozolanda. Nde na lobaki ne bandele awa. Tam susu okomona titre loba yango Jomak. Ndene nango siko makambo ngo biso siko tokomo luka koyokana batu bakomi koluka koyokana yo siko zo ya suna makambo ngo bo biso to pesa bino ka ba révélation bino moko boye ba ko juger et sikani ni boko chango donné na lobi soko landi vidéo oyo tina suka oko comprendre peut-être mingi boko tala ngo après peut-être mingi pe boko tala ngo na YouTube alors gardez wana bozala wana. En tout cas, boyoka ba vérité na makambo suso peut-être boyoka kite boyoka ngwa. Nakanisi ndena oloba mingi oyo bozo boza ba kimbangiste. Bokoli na kati église kimbangiste. Boza na kati église kimbangiste. Elo musu boyoba kite zaka makambo ya papa Simon Kimbangu. Tango bozo mona makambo leka esala kabino pasi. Bomona ke ya makambo eko sila te. Mingi pe bolobaka yango Jomak makambo ko sila te sikoyo ozoko tuna nga ozoloba pa na nga yango Jomak makambo ko sila te ba misusu pe bolobi ma église kimbangiste ba forma solo bobwakisa bolinga supe ko ya l'église te bobwakisa makambo bolobi ka église kimbangiste makambo to monike ezala ngo ba forma solo bolim sanga na démarrer pour climatiser ça là boyoka mo makelele parce que ozomona misusu pe bokolobaka yango Jomak mikolo nyonso to mona makambo ono ezoto pesa la vérité ba préoccupation na bino wana ezali vraiment fondé pona nini parce que église kimbangiste oyo bozali ko mona église kimbangiste oyo bozoyoka tango déjà o investir na kati église kimbangiste mingi bosala ba tintani mingi batata na bino bazalaki okomona tata surveillant azwa na pension vie na ye mobimba presque passant en église. Tant que j'ai pension, au moins tata moko surveiller tellement à la porte là-bas futa ka été à sala kango na komba Simon Kimbangu. Pour ebike soki mukolo musaza na mukili ote akeno bozali futi na ye kuna.
donc moi bato la nyonso baza ko investir to ba investir na kati makambo yo pona baza na besoin eloko moko boye ebima sima ya makambo bango baza ko appuyer yo pe otongi ba hôpital ya Kimbantseke otongi temple Nkamba o investir ose ba Ntinsani donc nyonso wana eza oza ko investir na mona na mutu moko te kazo ko investir na eloko moko boye et après eloko yango ezo kena na kokufa ozo chambongo na yo na société moko boye société yango ezo kwa yo koneka ko chambongo te okoka pasi okomona bina ke donc eza lokola par exemple ndenge toyebi ba société mi batonga yango ba société mi bomonaka wana eza ya mutu moko te ozomona bato ebele okomona bomona société moko boye telema wana ba patron ya société wana ba actionnaire baza na kati wana baza ebele ba misusu bacha ba 2 millions de dollars ba misusu bacha ba 500 dollars ba misusu bacha ba même 300 dollars aza actionnaire omona compagnie wana eza ya ba milliards be bato ebele bacha bambongo na bango kuna bazwa ba pourcentage selon bambongo o bacha kuna donc soki compagnie wana bandi ko mata neti biso dans l'Amérique wala na société ngai na kati kabako société ngai na société na biso kiazo salaka na actionnaire kuna actionnaire okozala bon biso eza système yake chaque mbongo bazo futa yo bazo longola ba pourcentage wana bazo longola bazo kende ko tshela yango na compte moko boye donc chaque 3 mois allez basombeli yo ba action ya société na bino et que ça vous comprendre avant ma carte ou taxe bako tia mbongo wana quelque part ce que le par exemple na lingi na chaque chèque na ngai bolongo la 10% 20% selon ndenge yo lingi alors ce que aujourd'hui par exemple chèque ya $1000 si vous ba bolongo la 20% kuna ba kei ba tie yango quelque part après 3 mois chaque 3 mois bazo somba ba action ya compagnie na bino okomona okoza la tana si on compte par exemple à $5,000, à $5,000 on a la par exemple na 350 actions par exemple. En anglais on va share. Vous voyez donc si vous avez action moko share moko ezana $18. Ce qui compagnie la bino ezako mata au moins na janvier ezaki $18. Tant que 2 mois après et comme $25 yoko sepela. Bon na la bambongo nanga kuna compagnie na biso zo sala bien donc ba action nanga donc ozalaki nango 350 tango ba sombeli yango par exemple à $15 2 ans après et comme $30 pour compagnie na biso zo mata place oza ko sepela au mona donc si ko soki na su par exemple action moko soki na 15 $ na somba yango si ko na za na 600 si vous avez un fois $35 ndenge komi vous avez un bon koma nango okosepela pour un exemple wana yo za kimbangisi na kati église kimbangisi ba tata na yo ba koko na yo ba investissa na kati ya église yo pe oza toujours ko investir soki makambo eza kotambola malamu omona ki okosepela parce que omona ki ba pasio ba koko na bino bamona ki to batali na bamona ki on a fait résultat moko ya malamu donc on a intérêt ya ko se préoccuper ce qui makambo do tambola malamu te so na zolo ba boza pona ni parce que mingi kat na biso to mona ko ndenge makambo ngo etali biso te donc ba bongisa kuna ou bien otiki na yo okako fana na yo donc makambo ngo etali yo te zomona donc banti nsano chaka ya pamba ba misala nyonso yo sala ka wana e ya pamba zomona donc on a la souci na ngote on a le loko ya mutu mususu o reza ya yo foza na souci na ngo donc ce que za ko beba eza ko kende ko na ko dina libulu foza na souci ti o ba siko joma so na ki souci ko na sandele yango do mo to sambela yango do mo to chaka mabondeli yango mo to sala ba sacrifice na mabondeli na mambo ebele et to lobi mabondeli kaka te mais ça peut la makambo oyo ko sala o ezake lingomba na yo ekene ko kweya te
Tanto bato tonga lingomba. Bato ba en Europe to komona mardi ba jeune. Bazo se présenter, bazo tshaba tintani, bazo pesa ba idée pour la nini loko ya bango ekola. Pour eza ya ye azo sentir que église kimbangiste donc aza na ba action na kati église kimbangiste. Aza actionnaire. So kizo kunde ko kweya akoka pasi. Aona ke mbongo leza kuna. Par exemple, yo sombi action wana l'air ba sombeli yango ndenge na compagnie action na exemple langa. Okomona oza par exemple ba sombi na ba $30 par exemple. Moko. Il en a après compagnie de chité économie baby et comme il a $5. On regrette. Ba te bele ba perdre ba mbongo ndenge wana. Okomona ke ozala ba perdre na ba $15,000. Tant on sala calcule quoi et comme on va 5 et comme on va 500 et comme on va $5 au sali mathématique au monde maintenant qu'on perd un bon on a passe pour yo zana quelque chose na katikuna mais mingi biso ba kimbangiste to somona makambo le karaka d'église kimbangiste to somona lokola etali biso te donc ba sacrifice nyonso o yo sali donc on somona maintenant que eloko yo bundeli ezokende na kokufa yo etali yo te ozomona ngo kena ke etali yo te yangana bomoni lokola biso oyo ba joma to kana susi wana to ya toujours to sala ba rappel ya ko rappela rabino ya ko loba ko moni lelo yo to za de côté ba misusu ba ke na gauche ba misusu ba ke na droite ba misusu ba lobi biso nde mutu to landi nzela ya solo ya Simo Kimbangu ba misusu ba lobi te oyo wana bobungi alors siko banani bana nzela ndenge nini bato oyo babungi nzela bakoleka mongongo makasi yo mutu ozoloba vérité oza timide ozokoka koloba te omonike eza normal te yango soki oza kimbangisa 3 = 1 mbala mosusu okolobaka yango yo jomak kaka makambo na biso yo te eza makambo na bino te ezali kombo ya Simo Kimbangu oyo 3 = 1 kamba azali koboma yango biso lokola toyebi ke toza na ba action na biso kuna tosi to investir ba tata na biso ba investir ba koko na biso ba investir kuna to kotika yango ndenge wana te po mbongo na biso na kati so bolingo totika onde na bozongisa biso ba mbongo na biso bozongisa biso ba mbongo na biso bato lokola ba papa Modrigo na ba mama nani mama Suzanne Mikala bakoka mama Mikala wana siko bobo sala calcul ya kofuta nanu mbongo nanu ya mama Mikala oyo investir na église tango nyonso wana souffrir wana ba vie na ye mobimba banda âge ya 12 ans wana bofuti nanu ye et puis bozwi nanu oyo bango bana basali ti tout ça osomona donc place nde différence eza ya mwana et on a l'air nyonso yo komona eloko na yo ya lingomba ezali kobeba ezali oza l'intérêt ya kobundela ngo po oza na ba action kuna na kati ezali ya yo kotika ngo te beba fo fungola misu nakanisi bomonaki video na tielaki bino kala mingi te awa ebele bazolanda ngo na botala yango te bokotala YouTube na ngai nde nasengaka bato ebele soki oza kolandaka Facebook eza nango simple fungola page ya YouTube otieka kuna otie email na yo ocréer na mot de passe esili oza na besoin ko télécharger ba vidéo te ofungoli ka page na yo ya YouTube wana ko permettre yo okoki pe ko tia ba commentaire ou bien ko permettre yo ya ko s'abonner pour ceux qui na kotika vidéo et ko alerter yo oza donc o s'abonner la page ya Jomak. Même les recotes à la YouTube sont côté là à partir à téléphone na yo. Tant qu'on a recote sa vidéo à sika, yo aux yeux déjà ba information. Na vidéo on a chaki bo monaki ndenge nini na lobaki ke kuna bandeko ya 3 = 1 bazana manipulation, bazo sala manipulation pour na ozoka eloko moko ezana ngo déjà. Allez ba baloli onka mwa muke pour na ko kisa ba agenda na bango caché. Bon, mon aga bino mo boyoka tango résolution bandi
papa Zakwa tambla partout hein azolo ba ke ah biso to zelo côté ba yaya na biso ndenga za wana papa Simon Kiangani yende makamu nyonso donc ye kaka lelo yo bandimi ebele ya 3 égale à 1 ba position na bango bazwa eza à partir ya makambo oyo papa Zakwa loba ba misusu oyo makambo ba muta baloba elelo bazwi ba papa ya mokoto ba papa mosusu 26 balobi baza rien ba bwaki bango kona balobi baza eloko te mais to fandi malakisaka bino bala dirigeant na centre d'accueil tango bazosola na papa Rigen mabolongo na se bazoba bino banzambe na biso donc bazoba na papa Simon papa Rigen nzambe na bango sikoyo natunaka question na bi oh sikoyo papa Rigen nzambe sikoyo banzambe onkola baka combien soki bango baza na eloko te bomoni découverte mosusu euti osalama awa na nkamba papa Nzinga oyo azalaka soki infirmier ya papa kotraite papa nani papa Mbanza aya kobimisa lisusu ke papa Dialunga Kiangani ye kaka papa Mbenza tina mabondeli bazosambela ye na mabondeli na makambo nyonso peut-être soki oza na 26 okoloba oh kasi biso mpe to bapapa ya 26 tolobaka banzambe na biso banini tout ça wana eza débat mosusu nga na condamné yango te tango bango basali nani na bango baanalyse na bango na prouve yango te na condamné yango te mais eza observation oyo toza na mituna ya kotuna bandeko ya 3 égale à 1 parce que bango balobaka na biso ke papa Simon ye kaka oyo eza mingi mpo na bandeko ya 26 te parce que mutu ya 26 to enkimbangise oyo aza na kondima na ye kote wana eza débat mosusu tokosola yango kala mingi tawa mutu wana kuna aza na ye na problème te soki oyo oyebisi ngai ke papa Martorel papa Liangenda na na problème te papa Simon Kimbangu Kiangani aza Simon Kimbangu naza na problème te papa Mbenza ye wana papa Dialungala naza na problème te mais nakokoma na problème tangu yo okopona kaka mwana moko ya papa oye oche wana olobi ke oyo bamisusu wana baza eloko te oyo ye yonde ozomona donc ye yonde kuna siko tokomi na problème parce que tokomona ke ezali manipulation nalobaki na bino awa ezala na 26 ezala na 3 makambo nyonso ntango tolobaka wana koza banzambe na biso banzambe par rapport na bizaleli oyo tosalaka elakisaka ke makambo wana tolobaka yango na monoko ezalaka na motema te parce que sina alobaka na bino awa ke mutu andimaka na ye nzambe te mutu oyo mutu nzambe asala andimaka nzambe te kolo yesu aya tobomi ye papa Simon Kimbangu tofundi ye mpo basala ye mabe toteki ye bapapa baye tobambi bango mabanga depuis quand boyoka lisolo mutu andimi nzambe toyoka bapart bakamoko ya moko moko donc nyonso tolobaka ezala na ngambo ya 26 ezala na 3 eza badiscours ya monoko basa banzambe me soko otali na makambo oyo tolobaka na oyo tosalaka ezobalana te donc discours ya kolobaka ye wana boyebose eza lukuta eza makambo lukuta tozali bato ya lokuta parce que makambo oyo tolobaka na monoko na biso na oyo tosalaka ekokanaka te ozomona na lelo na ntongo obengi ye nzambe na pokwa obaluki na yo osalika mosusu bino bandeko ya 3 égale à 1 boyebisa biso bozwa video oyo nayebika ya liboso eza se ekomi na nkamba comme ça boyebisa biso nano banzambe baza combien na kote ya nkamba kuna parce que toyebi ke papa
Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe limosana. Siko papa simoki angani, ye wana papa simoki mbao. Siko drobe molimo santo. Siko yo, tozui siko yo awa. Bobakisi siko yo papa mbenza, ye wana nde papa ya lunga na kianga. Elongi nkolo Yesu. Donc nkolo Yesu. Siko ba nkolo Yesu makoma combien? Oyo eza ba mituna, oyo yo, motoza na 26. Oyo kotuna mama na bino. Ozui video oyo, yebisa mama na bino, bien tata na bino, bien sœur na yo, frère na yo, apesa yo na nos réponses. Pour la ligne, c'est important qu'on rappelle ba makambo. Parce que mon lukuta, ce qui muto akosi. Et donc ennemi na ye ezaka atan. Mutu soka akosi ennemi na ye ezaka katan. Ne ba ba regrouper saka katan na temps. Et là le papa Mbenza père na biso ne nazolo bangwa papa Mbenza soki aye na côté à 26. Papa yebi ki akekuta ba vrai kimbangista solo oyo ba kokumisa ye ba kopesa ye ba honneur oyo kokeli na ye. Bazana besoin ba loba nete ke yo wana papa efuma Mbanza te. Ba oyo bazo sala ngona nkamba ngana web sabino pourquoi ba sala. Yo so mona bato bazo tondana na mboka moko boye. Bazo ke ko tonga bandako kuna, bazo tondana na pasi oyo etondi na Congo. Bato bazo ke ko tondana kuna ebele bazo tondana misale ezaka te. Bato ebite société moko ezaka kuna na nkamba oyo bato basala to ebite. Bilanga ngope bato basala kuna to mona ka pété. Donc misale ezate. Donc bato wana vie eza moins difficile. Et là on y ba osala, et osala kaka flatterie. Eza flatterie. Zona, bato wana nyonso bozo mona ba teli ba fandi wana. Soki tinsane salami ba oyo ba cameraman ba kotala pe eloko ni bango ba kobimisa po ba benda mwa quelque chose. Ba charpentier bazo tonga kuna. Yanga na mona projet lokola ya mise eza difficile po esila mbango parce que bolandaki papa Matondo kutu wana entre parenthèses. Likambo ya papa Mbenza ye kaka papa Fumu Mbanza tozo zelana no papa Lambert asala émission na papa oyo ya makamba scientologie wana na papa Matondo mbiye bango basala ka émission na makambo nyonso bapesa ba réponse pona ko éclaircir boyana ko éclaircir biso na likambo wana. Donc bato wana ozi Matondo mbiye ozui Lambert ozui papa okutu papa ka tembo na yebike ko salama wana pena ko salama bokomona video mo ko bima bakoloba ba lingomba zuba mesure to lingite confusion ezala tout ça wana bakofanda bakosola parce que mingi lokwa balandanga bakotala ngo bakomona ka bakamwa azoloba ozomona bakozaloka bato mo bazo rêver or ye moko pe ka tembo azalaki na nini wana boyoka ki extrême na chaki wana. Donc, il y a papa Mbenza, il y a papa Fumu Mbanza, tout ça va blo mokande wana. Flatterie. Vous savez là, et là on va lingaki yangwana. Ba isoler ba papa. Comme ça siko ba isoler bango bazana makamyo so bakoya na bango basala ki flatterie na bango. Comme ça ba zui lingomba ya munene boye. Ba chango lokola na carton. Vous savez ba chango na carton. Donc, ezaka eloko moko ya mukeboy. Yana bangne bandela yo koloba bongo siko ngama kama etalinga etali yo parce que yo o investissa na lingombo yo koko na bino ya surveillant wana za kote na porte talaka ngambula tatala bino koko na bino ya koko na bino banda musalo ba futa kete ti azalaki maçon azoke ko tonga azosala makamyo so wana mama na bino banda musala oyo abande série ba travailler ba Fumu Alongo ti aye ko tika mukili oyo azaleka kosala ba sacrifice na lingomba yo pe mwana ye soki musala kuna oke kosala soki ntitsani oche soki boy donc o investir na kati ya lingomba oyo ozali l'intérêt ya soki bazo bomango osala quelque chose à part kosambela ndenge nini yo mutu mingi omona mutu ana poto tanga kena na musala ye mususu kuna aza cadre boko ba respectaka ye. Mais soka komi na lingomba bolole penza dongo wabengaka bolole
donc ba benga pena donc ngudi abaka pena donc sabuka banda mukili banda so a comme une église vraie sabuka donc ngudi abaka ozomona mais la libanda kuna bazo respecter ye tanga comme une église babi monia sikoyo babi misi passage moko kuna ebimi ne nazo exemple babi na Bible kuna va découvrir une moko bona Sophie chapitre 4500 na verset 950 sikoyo omoni pe mutu depuis akoli ayoka na chapitre ba 4000 te mais akondima po akomi bolole akondima akomi avanda na poto azape cadre na musala soka zo azie bo omoni pe na voiture na fa na voiture bo check cravate affaire fier on peut la sapata bien là qui bo tu aye bo ba pas respecter mais soka comme l'église sabuka pena donc baka ngudi abaka ozomona oka pena donc izododo bako makambo moko boye ya pamba ne chiwala babina abi bon ne chi mama le rassemble abi papa bien na baki bon tala papa nani botala papa mbenza tango za kutambula ndengwana démarche na lukola nani démarche ya papa mbenza lukola nani bali siko atako démarche ngo ezaki lokola papa fumambanza te papa fumambanza azaki déjà âge sa koli ozomona siko papa mbenza soka zo siko jeune ndinga bakoko na démarche mais ba tshona mutuke fo opusa nka ndengwana ozomona siko yo muso bakolo botala bilongi na bango kasi soko zim papa Martorel zo fota papa Martorel zo fota papa ngena cha iba ko qualité aussi papa qui fota papa qui solokele aussi ba bilongi ya papa José papa Alphonse papa bango nyoso bana tala okomona ba tre exemple ma kasi na pesika ka photo ya papa Martorel ba photo ze belé bat na chaka ba mona kawana oche papa Martorel awa mususu kutu asala photo mona akabuli katikati yawa azwi ngambo mususu acheka papa ya ngenda omoni pena ke longe sale longe ya mutu moko ozomona soki to kokokisa nango pona bilongi kokana parce que aza tata na ye fo bakokana bilongi aza tata na ye ozomona papa ya ngenda ye mutu aloba yango alobi mwana na nga azali ngai siko wana epai ya bato ya 3 eza lokola eloko moko ya extraordinaire ozomona na alobi donc mutu moko bwasaka na poto ozotala ndenge bajuye bakomisi lokola bazobalola ye esika moko bazosalela bakalikili moko boye bakalikili moko boye kaka ya pamba ezotourne pembeni alile bakoyebiso baomoni eza mpona raison na yango eza boye ye kaka sikoyo lelo ekomi combien bobakisa susu bango kaka mibale bango lobi nzambe tata koya ozomona nzambe tata koya eloko nyonso eza na suka nango bino bandeko ya egala etolobaki yango lokuta ata ewumeli ndenge nini ekolumba solo lokuta oyo bandeko ya 3 egala bazosala ata ewumeli ndenge nini ekolumba solo sikoyo pasi ya makambo ezani ba oyo baza na verite baza timide bazo mona lokola makambo yango ya lingomba eza ya bango te baza na intérêt kuna te ba mususu kuto mona afanda na ela ndako ayaka so église te abi makambo yango ekomi boya batiki na biso mususu kuto koloba bon ngai nga makambo lingomba oyo babongisa na lepi nga na koya nsima maloba ya papa Simon Kimbangu ekokweyaka ata mokolo moko te papa Simon Kimbangu alobaki mokili oyo tous les 4 coins du monde bapesi yango na ngai na mokili oyo tokoloba monoko moko bamisusu bakongo balobaka tokolobaki kongo mpo kikongo te papa Simon Kimbangu parlait de langage tokozala na langage moko wana ezali débat mosusu bakongo bangona fo toyekola kikongo tout ça ozomona na mokili oyo
mokonzi akozala kaka moko ngai Kimbangu na mokili oyo Lingomba ekozala kaka moko e mokonzi akozala kaka moko ngai Kimbangu mwana Bakongo. Papa Simon Mbangu alobaki yango e papa na ngenda alobi bokomona ngo na kati ya Kisasa wana parce que azalaki na Kisasa bakoya kobetela porte lakisa biso esika bosambelaka paroisse na bino eza wapi yo koloba ba paroisse etondi Kisasa mobimba soko za na Brazzaville ba paroisse etondi Brazzaville mobimba soko za na Angola ba paroisse etondi Angola mobimba siko za kotuna nga na héros papa alobi bokomona ngo maloba nzambe koleka te maloba ya nzambe ekoki koleka te ozomona donc nyonso wana ezolakisa nini ke yo etant mwana papa Simon Kimbangu oza na intérêt na makambo yo kopesa yango mokongo te parce que yo nde moto koperdre mingi ozomona azaki mbangiste mais afungi to abeti libaku to abombe abe dans kesu église te abalonga ba omona ngate l'église na bango ekoma ka mwana na kesu te yo chaka mbongo na bank ozala ba action na yo na Coca-Cola soki na société nini wana na Microsoft ozala ba action na soki na wapi oyebi na ke ozala ba action kuna oza actionnaire oza peut-être na ba $200,000 sikoyo Coca-Cola eza kodida yo sikoyo lokwa pe na ngamba longa kona etali ngai te opesi boy obila basi na kokipe kutu makambo ba action yango te sikoyo na perdre yo muto ko perdre sikoyo yo zo kanisa onire eza lokolo longo la katine moko na bale e odiminete yo nde yo za na intérêt ya kosala ke Lingomba na yo etambola malamu soki kaka esengi kaka ke musala osengeli osala eza ke soki Jomba kasali video yo partage yango na bato ebele solola yango na bato ebele okomona okokontribue na likambo moko boye mingi po akende église yango mpe komi nango makambo ebelebele Jomba ebongo yo Jomba yo ozomona te bato oyo babebisi Lingomba nga sikoyo nga nakokende bisika nde wana te nafani na nga na ndako yo nde moto akoperdre misusu kutu plus pire encore bake na bakinzambi soki nake na 3 ba problème nake na koto oyo ba problème nakomi nanga kosambela na groupe de prière moko boye kinzambi ekomema yo esika moko te soki oza na elembo ya Simon Kimbangu oza na elembo ya Simon Kimbangu omata likolo kita na se ok esika moko te yango azomona mingi makambo mpe na bavi na biso tozomona ezokosimba kaka te okotia boye po poste oyo batiaki yo ntango oyaki na mokili oyo bapesi yo mission papa alobi poste na yo yango oyo okosalela awa tokofutelela yo na awa sikoyo yo tellement ozotalaki bonzoto ale okomi kobeta karate okomi kokende na bangomba mosusu ozokanisa tumatuma bangomba wana yo ozokende ekopesa ye eloko ozolekisa air donc bisika ozali makambo ezokoma na suka 3 égale à 1 nkamba peut-être soki ozolanda yango ozomuta 3 okoloba yo ozomona te tala nake na nkamba tala bato ebele bato ebele tala totondani wana eloko emotivaka yo kaka nombre wana eza eloko moko te nombre yo so omona Lingomba église oyo tolobi Lingomba bamikonzi ya mangomba wana bapaster baza benemi na bato si onga natunaka ntango bateyaka wana sikoyo babi na yo leka oteya sikoyo papa Diangenda alobaki bolingo mibeko misala biso bolingo eza na biso te sikoyo ntango ozoteya bolingo soki ozalaka moto a 3 sikoyo en même temps oza na bandeko na yo ya tata moko mama moko boyokanaka susu te mpo na makambo église mais yo ozoteya bolingo ozomona yango teke eza lokola neti motu ezosala so malamu te
mutu et onire zo sala su malamu te. Donc eloko na eloko eza na suka nango. Kala mingi te awa nde nalobi natielaki bino video bomonaki. Na kati ya video wana boyoki makambo ya découverte oyo basali ndenge balobi ke papa bialunganaki angani ye kaka na nzoto ya papa Mbenza kiangani. Bato bayebaka yango ba misusu ebombami epi balobi ekokota na lingomba ndenge makambo nyonso ekotaka. Yango na bino yo moto ye kobikisa molimo na kata lingomba ozo yoka makambo ya ndenge wana epi olobi ke lokola nkambe lobi na landi kaka non. Lokola nkambe lobi na landi kaka. Yango na soki olandi nzela ya bomoko otolobi bandeko o balobi 26 égale à 1 oza na raison po matei nyonso oyo bapapa balobaki basangisaki yango na bolingo mibeko misala kote ya 3 égale à 1 nkamba boyokanga malamu bino bato bokendaka na 3 égale à 1 nkamba bazoteya bino boyina bandeko na bino soki cousine na yo abali soki azala kota 26 kokende te bango mpe baya te n wana ozomona n ozoka pena n oza na fo nzela mutu akosa ote oza na nzela ya mabe soki okendaka na 3 égale à 1 azoba na yo oza na nzela ya mabe nzela ya mabe neni ngala zozwa raison ngala lingi pe mo contredire ngaya moko nazwa pe nazala pe na tort neni nalembi na nga ba raison nalingi pe mo nazwa pe na tort bolo bana yo chamaki yo olobaki nini siko yo olobaki nini mkoana kuna bona bo siko ta makambo ngo kaneni kalensa ngabela lembi na nga ba raison fona nazwa pe tort nazwa pe na tort ya mususu neni kala olobaki na bino ke ti bazolo ba wana yekaka eza ba manipulation eza manipulation. Et lelo babakisi su mususu ke papa Mbenza ye wana papa liangen papa de lungana kiangani neni nazoza na raison bo tanto lobi ke makambo ya échec na échec na lingi pena mona peke makambo peza la peka choma ko makambo lobaki wana tala ya moyo to prouver le contraire mais nazala ka na raison neni sozo mona ngo bozo mona ngo mate nakutuka mutu nena na raison ma na oloba izo sala bino mwana nini moko boite yango na batu mingi bakomo loba balobi Jomak batu ebele na côté ya 3 égale à 1 bazo mona nde mafuta na loboko oka kapena ki bolole penzale na lobaki ki bolole komiti na suka mama wana akobima libanda alati kitoko abimi atie pena bo atie suki azwi abakisi bashuka mesh atie pena ebele azwi na ba jaune na banini atie azwi foulard abakisi likolo malgré akobomba foulard na sac azokende azodenda soko mpemena église abakisi foulard na mutu ale azwi na sac na ye moko boye ya Gucci atie ata eza nango ya Chine ya problème te atie ye wana azoya aza fier azupi mapena bien bato bamona mama wana pena mama wana mama kimbangisi asupe liputa na 3 égale à 1 atie ye wana azodeni mais tanga akoma na église akomi bolole penza donc bolole bazwika likambo ya pampamba balobi bon omoni Jomak wana posé candidature faut voter parce que talaka komba Jomak na nini laksa bando sa lo bakakili moko boya makambo boza na sens te po ndimi na yo omoni tabotala tala démarche ya papa Mbenza siko nani atambulaka ndenge wana bazozwa likambo moko boye oyo yo ozosala sens te bakoti na mutu ndima yango ndenge nini nga fo nazaka na raison nalembi nango baraison yango ezolakisa pena ke makambo toloba eza na nzela
Soki okendaka na 3 égale à 1, peu importe ce que tourni sale tourni bateau. Peu importe, salut, tout ça, on a fucking gungu, lingomba yango rien de l'autre côté. Et l'autre côté, Djela wa les gens Djela ya mabe. Lingomba ekozonga ndenge zalaki, lo papa simoki mbanga za nzambe te, ekozonga ndenge zalaki. Siko bino bato yo, bosi bomi bimisi. Bosala ba vidéo kota na internet. Ndenge na lobango, nga la kolongola vidéo ata moko te na internet. Na kolongola te po nyonso eza wana, eza ba vérité na kolongola te. Ebele bosi bo bimi déjà na polele, bo lobi makambo. Boko kima boko kende bo se retrouver na bakinkukusa, na bampevalongo kuna. Parce que makambo na bino, ango ba période wana na kosala la. Ba période wana pena na kosala la. Posoki vidéo na eza na internet, obenga pena que ya joma ta vidéo mo boye mo longo langa nkako. Na ko sengo pena $200,000. Amana longo lango. Changa $200,000. Zomon, attends futa ndam ndam. Parce que c'est normal té. Il y a moyen de continuer comme ça la bino rappel. Et bandele na bandega na bangene. Le sac qu'on a eu papa Willy Deboul. Ba mote na yo merci loko ozolanda. Makamto lobela wa, tozo lobela bobele lokuta ya bandeko ya 3 égale à 1 ndenge bazoke no koma na suka na ba manipulation. Et zolibe olobake biso etant ke bakimbangiste. Toza na intérêt parce que mutu so ko ba yango biso peto sto le mina biso. Neni yo ozolobaka makambo na biso. Siko ekomi soni te, eza soni te. Makambo tozo koneko lobango parce que eloko ba bengi kombo ya Simon Kimbangu. Eza loko la biso toza na baction kuna, toza baktionnaire, toza na intérêt. Yo papa Willy obandi ba sacrifice na kati ya l'église oyo depuis ba mbule belé au salama papa Paul na bu jeunesse na yo o lekisi vie na yo na bakunzulu na makambo belé belé. So ba lobi ke bon makambo église ki mangisa ma malukuta sko to te église ki mangiste. Ba américain ba so église ki mangiste. Ce qui n'a combien de milliards. Ce qui va se battre qui en haut. Après ce exemple, on a 350 milliards de dollars. Yo papa Willy Soroke na justice. Olobi ke ngai naza na besoin bafuta ngai. Na tonga kunzulu, na tonga bo. Donc bako futa yo, okozwa mbongo. O gagner procès wana bako futa yo. Zomona. Ce qui peut être la bino pa salaka ndengo wana. Koko na bino ozola ko onginda. Donc toza na intérêt toza na intérêt ya kobundela makambo yo. Komo na ngo teke loko leza makambo ya batu mosusu. Oza na intérêt na ngo makambo yo. Kanisa kaka koko na yo amona epasi na mosalo yo. Oza na intérêt ya kobundela ngo avec force. Makambo na bango ezoleka na nkamba kuna foto lobela ngo to kolanda ngo. Mutalo bango te ko to kipe bango te biso sambela te to kipe. Parce que bango bazoloba ke biso za nzela te. To beta libanda. Mais biso zola sabango ke omoni yango na zelo bazo banga ke PPRD parce que Katembo a déclaré que bango baza bata PPRD. Ba pouya pouvoir, baza bata PPRD. Bazo banga ke ba perdre pouvoir. Parce que ce que oya kokota na place wana. Ce que baza na contrôle na été. To benga wa tala. Bon, omoni ma église mbangisi. To ko recommander ko chama boko kuna te. Mais eloka to senga ke longola ba peme na nzela. Omoni nzela kambala. Et la wana to ba bon. Ce qui peut Félix Sexy Seke par exemple. Pour ceux qui chadari wana ezaka bango na bango. Donc wana toko yango na eloko ezo ko préoccupé bato ebele. Ba chadari yo bobo tout ça ezaka ka même système. Mais toujours exemple que mutu moko mususu a remplacé wana. Oh Jean-Pierre Bemba. Oh n'importe quel mongol moko akota wana. Akoti na ye. Siko abi ben so ma église mbangisi ebe keba. To be ndo bitala.
omoni problème wana abi boy babenga Jomak yo na omwa depuis kala na moni ba vidéo tcha bon ba me glisse kimbangi na sikoyo na moni koloba mo la vérité mo wana mais la lingi opesa biso conseil to sala ndenge nini pona makambo wana sila koloba bon eloko kanga na opesa bino conseil zaki makambo yo po mutu ya nzoto boasi sango la difficile mais eloko moto osenga bino omoni ba nzela ya nkamba wala bolongola ba soda na nzela ya nkamba bolongola ba soda na nzela ya nkamba omoni soko koti na kata nkamba okuta ba soda lo na kotsela bino video wana bokomona ba soda lokola ba soda baza kuno nire ka militaire na ba arme de guerre na wana bolongola ba soda wana bolongola comme ça bino bofanda wana botika to régler makambo na biso biso na biso botika to régler makambo na biso biso na biso. Allez, lobby là, ah ok, allez, pas question. Généralement, les gens ont boté, t'étais pas question, allez. Bon, on va soda. Bah, on va soda, et tu les gars va surveiller na boy tout ça. Allez, lobby là, on va allez. Papa et mon koto balimba kendele kotala kocha flair na banzoto ya ba tatala bango na nkamba. Délégation. Donc, quand tu as la délégation, tu peux débarquer, tu quittes la délégation. Car tu as quitté la Kamba. Tu as tembo penabo, tu as tembo, tu as tembo, donc, tu as tembo, donc, tu as tembo, tu as tembo, Katembo au sein de l'autre parce que Katembo a mon keboy. Tu vois Katembo a un chara barenzela au monde au chat. Yo. Comment tu donc Katembo. Comment donc allez, check up. Pour ça le pemben kuna. Papa va ko kende ba chef flair. Ba chef flair na bango. Ba wa malande ko na bango. Ba limazo nga boîte to sona mwandam, to sona mwandam. Parce que l'eau ezalaka ali solo. Au moins, on va seguir à soli, mais aller makambo pesili. Wana tout ba mongol yo so ba tema pembe wana ko mona muto amu keboye. Asa basani. Ozomona. On va chaba militaire na te ba militaire ba za te biso na biso sikoyo. Misu na misu. Misu na misu. Katembo période wana ezale ko koma Katembo pena hotel mabina bo sima ne Katembo rawo. Tu vois yo ozomona donc voilà ce que papa ça pour papa au monate. Au monde papa au thème sur pas au thème na papa marteau thème li bosso. Yo ce que na sima au le mini raiban. Ozomona. Oh, voilà ce que va lineta ya ba vie claire boy. Te faut lineta pena ya système. Obeli na lineta boli tout ka ro ba te beti na bo. Hein? Toi ka tembo siko. Siko mi donc voilà ma sécurité. Voilà si go donc fona toré penza la ndenge moko donc osakala te. Donc de body moko bien fani. Hein? Siko uzasko papa marto la sima. Donc arrête papa marto telemina ya komona makambo ele la sima te. Katembo na pembeni wana siko. Siko papa so linga baluka bo Katembo. Voilà siko Katembo azo linga laksa papa. Mtu wana la sima, mtu wana azo cha azo bangisangai. Ka mtu wana azo bangisangai. Voilà siko na fani oloka na ibi oloka te. Fani ga kana ga li tutuka. Ozomona. Yo. Mwana bangisa ba yuma. Yuma. Ozomona. Siko papa mon papa siko ba kotina wana kata mozole kuna le yon siko temi siko pemena kata mono o mwana na ko tshela na mko tenga pe o temi la mutu pembeni wele bina bo temi pena mu pemena mutu waso tshela ozo mwana ne ozo belo wote ozo mwana siko azo yeba te olobaka lingala olobaka munoko nini awo yeba te intimidation ka si on ta ko to bato bazala minduki bazate biso na biso sikoyo toko koma kuna mkolezali biso na biso yo sikuma mutu mo azo kuna mba yuma yo yo timide penabo mon papa soka bimia bokomi normal soka linga sangba bio bengi katemu yo yaka ta yo soki papa bimi libanda ko mera olobate makamna bino wana aussi alataki chemise na bien au juillet pena. Tala.
soki papa bimbo meka komeko funda te oki komeko funda te oki parce que te vie obenga vie te yomta mukona nga obenga vie te parce que bato na basala ki yanke po bayebi ke bana ba arme bayebi ke bakobenga mbanza ngungu bato mo bakoya wana banini tout ça omoni bapapa bakosala makambo na bango basololi mpe kitoko ozomona omona bato mo bauta mikili bamisu bauti bapeti nanga carduel boye bauta bafrance wana bapeti fabrice bokiti mpena botswa bokiti mpena bana mai bakimbangise baza mpe bandimi ya solo pas question toye mobulu te toyeka kotya bafleur mpo bambula eleki ebele tolingi desordre te mutu mpo akotungisa biso aza te ozomona bona bino malembe bapapa mpe bakosona bango makambo mpe silona kitoko mingi tozokanisa lokola ke bapapa ya mokoto balingaka kokende na nkamba te balingi kosede te balingi kaka séparation oyo te ezali bandeko ya 3 egala 1 bampeshaka ata lisolo ya pamba bandeko na ye basolola na ye baza koampeshe balingi te même lisolo ya pamba so bolobi ke tobundaki tobebisaki tosalaki soki nini na kati lelo bafandaki ndenge bamiso bainterpretaka yango ebo problème ya te mais bopesa biso occasion tosolola ezalaka te parce que bayebi ke bato ya aner bakalaka ya nkamba bazosurveille mutu moko a26 abima tokopasula ye libumu ozomona mutu moko a 26 abima soki gouvernement change tokosenga bango eloko moko bokota makambo te bino bozalaka baarbitre bobimisa bato wana nyonso na nkamba botika biso na biso ozomona ekozala mpe teke papa bamemi bato ebele te soki ezalaki pa marto ye moko tokakende pa marto kaka na jo mark tokende biso mibale kaka mpona na kotelema bina boye katembo aza kuna bato bayongo ye na katembo likambo nini parce que katembo aza star ya kote kuna non katembo yo katembo soki katembo soki atala papa akofukama mpo ayebi na kofukama ana shwa te katembo akofukama katembo akofukama sikoyo katembo aolinga afunda joma pa papa aotyago papa soki abaluki bamonaka mwana afandi calme innocent ondika sa eloko te papa soki akompagne te atali boye po mini ezoleka soki katembo abaluki sikoyo papa soki abalukaka omoni nota yo ochallenge mutu moko ozomona yo ochallenge ozomona wana sikoyo katembo katemba kotika su papa te akolanda ye pembeni payebi ke soki natikeli nga moko awa nakoluka problème azobaluka boye ata kala tozalaki bien na bapemba siko bapemba aza te lenge kona bapemba aza su te ozomona donc mpona kozonga na mamoto nakoloba yango wana nazoloba oza na intérêt ya kobundela makambo oyo na mabondeli na baconversation na badébat kokanga monoko te komona yango mpona lelo te parce que ntango mosusu yo koleka mais nini ekotikala oyo bato bakokanga ke tala na génération to na période oyo cardiel azalaki awa tala makambo cardiel alobi yango tala makambo godard alobi yango ozomona bato bazwa mpe référence ya biloko wana bayeba ke te bato ntango bafandaki tala makambo basalaki yango batelemelaki nini mpo na makambo oyo toza na intérêt ya kolobela yango à haute voix donc na mongongo makasi ozomona atterrissage ekozala papa Simoki Mbangu azali nzambe bato wana nyonso même ata un jour tosangani boyeko babiloko ya mike ekozanga te bamakamba mike ekozanga te ozomona e bato wana ya wana so ozolia ba McDo moko deuxième ke kende osala ta mwa sport ndambo parce que amona pena ke lokola ba petit frère propre Fabrice moi nani boy parce que là tozokita kuna katembo faut intimider ouais mo intimidation omona no ndeka na bien katembo temili bosa papa marto afukami sikoyo
yo cha omona donc non surtout vimba na penambo so ka temba on la sa papa so papa baluki bo komi normal o zolo belo ote omona so temba bato o baluka bato ndengo na base ebele même les papa bazalaki bato abongo bazalaki akotonga papa kaka lelo kaka sikoyo awa soki papa ngo aye afukami abando papa tala kuna mwasi nga botana mbongo te ane oloba makambo ba hypocrite donc lingombo oyo eza na ba hypocrite moko ya kosangana te donc esika yo ozali yo moto a 3 égale à 1 yeba yango ke tokokoma wana o mata likolo bokita na se tokokoma wana parce que makambo nyonso tolobaka na bino eza kosalama tolobaki na bino bokobimisa nzambe mwana bobimisi nzambe mwana bobimisi nzambe mwana peut-être ezosala bino confusion hein? Parce que makambo nyonso esengaka foko tia yango na petepete lokola neti matei ya pete mosusu oyo aza na vesa bo sikoyo jomak elongo sikoyo biso mpe na 26 bapapa ke bapapa baza banzambe banini tout ça mwana ya mayele ya 26 aza ni na problème kote wana eza débat te kote wana eza débat te parce que komi likambo ya kondima eza débat te o nani nzambe nani simoki mbangu nani bo eza débat te biso eloko totelemeli bato oyo ezali ya koloba ke ye wana nde parce que tangu tata na bango atiki bango boyokaki papa na ngenda papa na ngenda alakisaki na bakimbangiste to na video moko eza na nkamda na mbanzangongo papa na ngenda alakisa bakimbangiste ne papa alobi tangu yazalaki mwana ke meme na niangaka loba yango abi lera azalaki muke ayebaki ya kosimba musala oyo ayebaki yango na mbanzangongo alobi soki nake koyamba tata na koyambe te nazosimba te nazomisimbanga moko mais ntango aye kokola aye kocomprendre e atuni bango lelo oyo eske bondimaka ke ye aza simoki mbangu bazongisi oui papa abi no bondimaka te alakisi na bakimbangisi ke ye aza simoki mbangu mais na meme maloba aminimisa bandeko na te aye koconfirme ke papa kisolokele simoki mbangu papa de lungana simoki mbangu na kikongo alobi betu batatu ba simoki mbangu sikoyo omoni différence ya batu ya 26 makambo oyo baza kobundela na 3 batu ya 3 basali likambo Satan asalaki batu ya 3 oyo bango bazosala sikoyo même na oyo ebimi sikoyo ya papa mbenza eza oyo Satan asalaki ozomona Satan alors que ne pas nzambe pona likambo pona okene mbango boyebi lisolo wana nzambe likambo oyo kene na mwana tanga ake na mwana pa na mwana asala kola budete na mwana kola mais mwana ngala kanzaka sima na ye ngai mais komi mwana suka akomi okene na mwana bobubu eko koma suko likambo oyo eza ngai te eza le Saint Esprit abude abengisi ba ange tala mais ndenge ni donc nga siko 4e omoni alimite nzambe acrée rébellion na ye nde babwakaki ye na mokili mais mutu oyo azali mwana simoki mbangu azali kimbangiste aza na kondima na ye ayibiki akoko limite nzambe te papa simoki mbangu akose multiplier ata 1000 fois bato bamonaka ke bapapa baza ebele baza moke baza ebele te mokili eza kutu monene koleka bango bato baza moke ozomona donc likambo oyo bato ya 3 basala eza oyo Satan asalaki parce que papa fumalongo alobaki nini omoni ngana se bazalaka na makambo oyo bapapa balobaki parce que yo ntango ozokosala banini na yo badefense na yo ozoka makambo okoko na bino nayebisaki yo na makambo oyo
ozana pasteur mayo moko ayebisaka yo mais ya biso eza oyo papa Diangenda lobaki papa Diangenda lobaki nini bana ya biso bazali ba relève ya mosala na biso tolingi te bakufa noki parce que bango baza ba relève ya biso relève elingi ba soki biso toza te bango azoko utiliser pluriel ozomona ndenge na bible elobi tosala moto na lolenge na biso ozomona po baza nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosala baza ba relève papa simoki angani ye pa lobango ke soki nga naza te papa bon biso ba tante ya topesa cours hein soko za muta 3 muta 20 boy tout ça boyoka eza ba cours eza ba matière soko eza makasi mingi ozoka te bandela vidéo sur malebele ou bien poser question na répondre papa simoki angani susu alobi nini alobi batuni papa siko soki yo zate na place wana siko ndeni po boze ebele papa alobi non na soki nazali ete oya ko remplacer akozala kaka oyo tobotami na ye tozali ebele biso pe tozali te kobota ozomona sikoyo satana parce que tozoloba satana bokanzaka ya maseke te na bato pe na yo pe oyo ozobude ozojouer rôle ya satana na bato na ye abi non zela ah boniko sikoyo papa ya ngenda to papa simoki anga na ngolo bani sikoyo soki ozata ale ngana ke susu na martorel ou bien na kende susu na omoni ache yango problème omona donc kuna na expliquer pour comprendre que toza na problème te soki bato wana kondima na bango elaksi bango ke papa Fumambanza bazomona ye na papa Mbenza toi na problème na ngote mais pas toi na problème parce que tu que manipulation za la kati parce que ba ndeko na ye ba eloko nini ezosala ke bamona papa Mbenza ndenga aza ezaka eloko moko parce que azali mwana ya papa Fumambanza bameka kaka kozwa moto ya famille moko boye ya libanda kuna babimisa ba science na bango wana okomona bato bakoavala yango te balobaka ko papa elebe démarche ya papa elebe yaka lokola nani oyo ya papa koluti bon ezalaki likambo moko ebombamaki bato baye kocomprendre ke papa elebe ye wana papa kisolokele ekofanda ata na motu ya kimbangisi ya moko te okomona eloko ezosala ke bato bapesa respect baconsidere papa Mbenza eza po aza mwana ya papa ya Lungala c'est tout yalika mosusu te eza eloko mosusu ata moke te ozomona donc mais eza na bato oyo lelo bakomi kocomprendre ngo kondire eza likambo moko boye ekomima nango mpe neti mosala bako bon mpo ani ka fo bato bakotambusa mosalaki mbangisi bakutaka kaka na famille wana papa yange na répondre question wana ozomona Abraham azwaki mosala ya nani Kolesi azwaki mosala ya nani yango wana esika tozoloba ke bamanipulation oyo bandeko ya 3 égale à 1 bazosala lelo oyebi ke moko ekomobetsanga libakwa po babombami bakimi tozomona te moto apesa baexplication na makambo oyo ezalaki liboso makambo ya 4e président tozoluka tobi pardon tofukameli bino pardon atako tofuta bino ata ya kofuta toza na besoin bo expliquer biso prophétie ya 5e président bakimi baomona sute bakimi est-ce que basalaka nde wana na débat ezalaka moto alobi yo mpo olobi sikoyo bazoloba te bakimi même papa la mère Kuto azalaki mwa courageux azwi mutu na ye papa Matondo Mbiyei na makambo ya scientologie le rebimi tata batu bokilise tata batu bamobala bakimi basa so ba video te sikoyo tobondela bino pardon pena pardon ata kofukama soki na voiture bafukama tokofukama bosala video pardon est-ce que basalaka ndenge wana débat ezosalama biso ozoloba makambo bino bozorépondre te est-ce que basalaka ndenge wana nga soki okomobetsanga libako soki bozorépondre te nga mpena kotikala ngai
Ko basala ndenge wana te. Na bela kotika na ngai. Est-ce que basala ndenge wana? Siko kuneli na ozwa courage à expliquer ba makambo. Bino mo Jamak yo sala comme ça na siko bazo répondre na bango te siko. Nga siko nga na komo lemba na ngai. Pour na soki courage tango papa la mère abimaki na analyste na ye papa nani? Papa Matondo Mbiye. Papa Matondo Mbiye. Abi ok, biso siko to sala ba analyste to ba no répondre. Et to lingi to ba zo kosa ba to mingi to ba no répondre. Parce que bazo yoka ba kinbangiste wana bazo yoka makambo joma kazo loba. Et bazo loba que azo ba solo. Siko romona ba pasteur pe bazo comprendre que tato azo ba solo, mais ba constater que ba kimbangiste ba komi ko décourager. Ba komi ko lobelela ngwa menga ya joma ka lobema kamo pena bo siko point ni pe biso to sala boyoko. Et comme soni. Romona, et comme soni. Siko ko tata wana zaka na mwasi na ye. So wa kote na ndako, oyebi ke na nagi jomak na téléphone na nagi bena jomak na téléphone tango lokwa na ndenge na saka na métro et na saka au moins 1 heure du temps. Siko nga jomak na landaka ye mingi. Omona, po wa solade. Nga yo makambo. So bato ba FBI. Avantage na parce que bata côté kuna na bango tala ebele. Tala mokoka. Na yebisa na makambo. Ali est-ce que la li jomak pe abwaki Nicolas abwaki si on l'a oui na landaka pour le voir la sala na musika kuna sona ya sona kotika la métro na chebe écouteur on na chebe écouteur na cheboye na kotika na téléphone na wala na nzela mobimbe mwana mbala na pe obi ke soni moko biso pe soni pe na soni si on la si ko bozoka soni bolongo na bino soni pe na soni si ko nga si ko bozoka soni bolongo na bino kuna. Zomona. Na tanga paroisse 4 personnes moko balongo babi to la na kimbango 21 to moni pena ke joma ka lobi mamba solo aloba mamba solo to longo na biso. Ona aloba za témoignage ludi kikilo. Na kotanga mboka te ludi kikilo. Témoignage. Balongo na bango. Babi tout à tout la joma to comprendre que aloba makambo ave ya solo. Solo ba vérité. Balongo na bango. Siko yo ngabana soni pena zoka soni. Oyo kutozoka soni na yo moko na me ya oyo koma ya en plein air. Po makambo eza ba aventure te. Eza makambo sérieux. Yo tala nanu âge ozana ngo. Tala nanu oza pe cadre na société moko boye. Oza cadre na société moko boye. Soko komi na ndako komi bolole pena donki bolole sabuka pena ba pena donki ngudia baka. Bako soli kamongo bo eza la sens te. Ta démarche, on est démarche na. Et là on nan. Siko yo pe ozomona lelo na mutute mais réponse kaka. Lo nan. Lo wa papa kulo toi. Yo pe sus. Est-ce que ba sara ne wana? Lo nan. Ta va bien. Ozomona lelo te hein. Et on va bi. Ange batele kuna ba ange batele kuna. Siko yo sko tala usko to. Yo zomona ga on dire nzete moko bo isali mo elili moko bo. Siko Omona, yo tala bien, on va arranger quoi non, papa, t'as un quoi? Est-ce que vous avez ange qu'on a été la coin voilà? Est-ce que vous avez aux lunettes au cheveu, bon ça. Bon, on a un bon athée, mais on a dit papa moi salut boy. Oh là on ligne là et ça c'est bon. Qui souka ba ko moni so ange. Tango comme on a ko sali témoignage comme on a ange. Est-ce que vous na ange, na mon ange. Vous autres défendre en paix. Vous autres défendre na mon ange. Donc ba moni si yo ange. Yamala bazo yembi si sabatu nzembo ba sala, nzembo ba fonde. Si on nzembo le suivant. Na ita lulu. Bana boza liko. Nzembo ko yemba rusute. Nzembo kulumbini. O mona bato bazo ba choral papa ki solo kele mikolo ota mikolo nzembo kulumbini. Siko nzembo ango esuki wapi ya lebilo yo sezo betanga mabako na lembi na ngai babilo ko nyonso ezaki lero nde fo ya banzembo kulumbimbi fo bo continuer ko chango betango sete ozomona to yemba banzembo ya kala ti lelo to yemba ango kaka nzambe ame o presente bakala
ozomona o nzambi zo bilo banzemba kala to beta ngo kaka mbula fake bandi ko beta alléluia ou bien trio babwa kisango te mais nzemba kulumbi mebi ka kala mingi tawa aussi obwa kisiam bo tchango na cimetière faut eza biloko mo eza ça rappelle bien et moi ba rappel ozomona bato balimba lemba muke bo sali moi rappel bana bozali koloba bana bozali kamitu na ndenge nini toko komela na kulumbimbi bana bozali koloba omoni ça va bien moi rappel bana bozali kamitu na ndenge nini toko malembe 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 toko koma ozomona mukolo ozomona malembe toko koma malembe sikona tata moko boye asa soprano malembe bana nangai malembe toko koma oh siko umele bambula siko tango dirigeant bon aisa bi bon chala nzembo la kulumbi tika nzembo la yo la musasu su balio balali tika bon tika ndeni ça va rappeler bien on mona mikolo mukolo azo yemse nzembo wala ayembi ngaitsa lulu on kipavitatonga makina mo kimpavitato atumba makina komba kimbangu fula mwana kimpavitato makina komba kimbangu fula mwana nzemba mama nsalulu bana bochenga na mobulu sukala ndeni banzemba na yosekiapo kala mingi tawa nzemba abise bibi yana bayi mukomsu sawa nzemba jomak peko bima oko yembango yo jomak keba omwe wa bata ole basala ngo azoka ka rythme mo nzemba obo izaka na quelque part yo jomak keba na yo bon akichama mo ke so na basiste botonga ngate pardon ngata basiste yo jomak keba na yo ozaliko yebate makambo ozaliko sala yo jomak keba na yo nkamba ezali nzela lobiko ozomona siko baozwa jomo bo sala base siko yo jomak keba na yo ozaliko bundisa nkamba yo jomak keba na yo nkamba ezali nzela lobiko siko refrain nkamba ezali nzela lobiko kamba ezali nzela lobiko yo jomak okenda na California kobosana te nkambe ezali lobiko ozoma biloko wana sikoyo ale alto yo jomak keba na yo nkamba ezali nzela lobiko yo jomak osali kimbangu 21 keba na yo kombwa kimbangu eza na kati jomak osali kimbangu 21 yeba na yo kombwa kimbangu eza na kati siko ale tosangisa ngo nyonso ensemble babokangiti bokomona tata mukolo siko yeba bonga mpe achibu abonga oh ota tata azaka cadre na compagnie moko boye me akomi bolole tata akomi bolole boye kamni bazosalele babiloko moko boye akotuna ata question te soki atuni aza moto a 26 bakosoupçonne so yo oza bude papa nani yo mutuna otuna yo mpona otuna nde wana te natuna ye parceke nange te papa siko yo talaka jomak te par hasard nga nataka te parce que comme so nakokani neni likambo yo talaka jomak te par hasard wana siko azwi telefone azwi siko telefone asimi yo talaka jomak papa siko yo simi telefone mponi tiko ozobangisanga kobengaka tembo te papa pardon kobengaka tembo te natuni kaka bon keba parce que soko meki na kobengaka tembo ozomona donc okomona mutu azokoka koloba te prison batie mire te
ya libre kima na yo akokima pete afandika wana lingombo yo moete moete biso baoyo toza bareso soki akomi na ndako soki oyoki ye ndenge azotonga nkamba awa okoboya azotonga nkamba me elongo na yo akolongwa te soki akomi na ndako ndenge atongaka nkamba awa babi bon nzambe alobi nzambe molimo santu sikoyo nzambe alobi papa tika makambo wana bolingo eza na makambo ezosalamaka yo kotanga komba boye te eza papa yo te tika botika biloko wana na makambo oyo nalongola bekoutere mama wana deja azala sa akomaki na ndako lenge na makambo ane bekoutere ozomona azotonga nkamba makambo ezolenga malamu te omaka oyebinga communiqué wana yake soki bandeko ya 26 babengisama na mariage te ngai ngai babiloko wana mpenza ngai eske lingomba nini ezalaka ndenge wana kasi oyebiki lingomba abongelaka te melongwa na yo te alongwa te afandi wana mpo azomonake ngasi na mesene kobeta awa sikoyo nalongwa lisusu yango wana okomona ke génération na yo tango na yo ezosila soki ozalaki soki na 90 jours na mokili otikali soki na 10 jours sikoyo ezokende kosila yo soki ozobanga mpo osala likambo oyo ekosepelisa nzambe na yo bilaka mpe omoni te omoni makambo oyo ezosama bo eloko moko makambo esalaka ezali ezolekisa biso air mpona kolekisa air nzambe akipaka te soki olekisa l'air okolekisa air na yo mpo nzambe atikalaka nzambe olekisi air soki génération moko boye mpona etelemela mabe génération yango elobi biso tokobanga na biso botelemeli mabe te mabe wana ezwi 30 ans pa ya nzambe etali ye te bino bolekisi l'air na bino soki nzambe apesaki bino 29 ans mabe wana ezozwa 30 ans et bolekisi 29 ans na bino eke ya ofele il en est après ali makambo échanger bomoni bilaka te bato bakoya mpe batangi bino na histoire te bosala passage ya vide parce bino mozokanisa ke na kokanga maboko ondile nzambe mutu ako totikilika nzambe asa te yo mpe oza na role ya kosala yo etanke mutu soki likambo eza mabe denonsa yango botala kaka bagenre ya makambo ezalaka ke soki botelemeli yango balobi yango esili exemple paroisse ya Montreuil wana bafandaka wana na se ya polémique bayebi bango te babi basala bato ya polo mama na lobaki biso yo ozokende kuna nazoloba nazolinga yoka te yango dudu na akompagne dudu mwana akompagne dudu asala malamu na yaba bato ya paroisse ya Montreuil bosepela na makambo dudu asala ke abimisa video wana ekoma pa na ngai ozomona yawe dudu mpe tembe bolikambi nango lokola batatema de Jehova dudu azalaki mayele dudu amayele dudu amonika ya normal te makambo ya flou akopie conversation apanzi bato abi totindela yango ya Jomak parce que katembo ayokaka ya Jomak poa nazwi yango ntango tobimisi sikoyo résoudre makambo ya bato ya paroisse ya Montreuil paroisse komi officielle bato o balobaki liboso ke baza bato ya polo toyebi bango te bato ya polo o bango bakenda na nkamba ntango makambo esali mbumu ese regle moto mosusu bakoya komona ke eza bilaka tika yango ekose regle yango moko non eza makambo ebele oyo bino boyebi oyo eza ke ntango ebandi bato batelemeli yango bato balobi yango esili ozomona alors ndenge nini biso kaka fo tozalaka na raison toloba ke koto bokosala ekosimba te ezosimba mpe te parce que eloko eza kaka moko maloba ya nzambe ekoyaka te papa nani papa Charles alobaki bomata likolo bokita na se fo kaka kozonga na case de départ bazala bomoko eloko moko yo mutu ozaki mbangiste omata likolo kita na se même soko ofandi no na ndako même soko okei kota église mosusu ozolekisa air
ozo lexa ndenge moko na bato bana mboka na biso kuna bocha Tshisekedi bocha soki Shadari ba biso babenga ye tilapia ba biso bazobenga ye mungusu ba biso babenga ye ndakala bocha oyo bocha kuna ata boche soki makaku ekosala eloko moko te ekozala kaka bêtise na ba bêtise ti yo kimbangiste okobongisa ozomona. Alors biso oyo toko tia pression parce que toza l'opportunité wana ya kosala po technologie eza un avantage na biso eloko kaka yo kokosala kokanga munoko te omoni bandeko na yo na contact na yo wana ozosolola na bango ozotinela bango bavideo tozosala tala omoni makambo tolobaka bino tala na video wana bongo tokosolola sikoyo awa olobi nini na mutu na bango ekosala bakokoma bakoyeba lisusu te lelo so otali maloba soko nayebi si yo maloba na yo kaka na bato ya 3 okondima te nabia bon makambo oyo mpena bato balembi akoyebisa yo mosusu azoloba na yo bon kibokonzi oyo eza po mutu eza boye na boye na boye bakomatere ebandi oyo mpena moto atuwa moto alobi boye tokomi neshi ngambo moko boyibosana teke na bato ebele ya 3 deja tokoma likanisi moko bokipe te kopona bato ya ngambo wana te basi bashanja ndenge ya kotalela makambo lelo papa azako ndenge azaka wana moni makambo alobaka wana boye akoya na paroisse lokola paroisse mosusu wana gangi bokabwani oye lukutakanu oye omona ta mosusu 3 personnes barépondre ozomona makambo ya bokabwani ya lukutakano oye paster moko amekango kaka kuna lukutakano kokabwani oye batata na bamama bosala batestament na bafamille na bino na bata 26 oye ça atala soki combien de personnes bazongisa peut-être ozo comprendre kaka titi siko ntango jomaka azokone koloba awa tozali kobetela 7 na likambo moko 3 égale à 1 kamba soko sambelaka kuna okendaka kuna yebaki bobetaka libanda boza kobeta libanda wana eza église kimbangiste te ata moke église kimbangiste te soki oyebi esika eparoisse oyo basambelaka bato ya 26 bazali zwa basapatu na yo kende kosambela Simon Kimbangu ya solo okotala makambo nyonso ya papa biangenda kuntima na baprédication na ye nyonso oyo eza na internet oyo tochaka soki oza na page ya YouTube kota na page nanga YouTube s'abonner kuna kota na Kimbangu 21 kota kaka na moteur ya recherche koma kaka papa diangenda ba message intégralité ko bimina ebele banda ko landango moko okomona ke papa diangenda bundela ki likambo ya mutu mwindu abundela ki presque na maloba ya papa nyonso akoloba mutu mwindu ezanga te nyonso pasi ya mutu mwindu ezako zanga te bolingo bibeko bisala ezako zanga te na ba message presque tout ya papa mais papa bazala biso le susté ba message ya haine et bandi siko yo ozala nkamba ozoloba ngala ozala nkamba po lingomba ezali awo lingomba ezali ya bamire bazotinda yo okoma ennemi na baboti na yo wana lingomba ndenge nini wana na bandeko na yo apres na monoko na ye tata wana ya paroisse ya Saint-Ouen aleki mpe tata wana beti veste pembe na cravate na ye ya vert bon makambo ya komike tokopesa awa mpona likambo ya bamariage bandeko na biso ya 26 bakoki koya awa te donc yoka liloba ne bandeko falaka loba banjanga na kata wana ya 26 ou bien bandoki wana ya 26 ozomona wana ekobima bien bandoki wana ya 26 bakoki koya awa te mais azoloba bandeko na biso quel mélange amalgame ozomona amalgame wana mélange moko bizarre bandeko ozobenga olobi ndeko
ndeko. Oh, papa de ngenda. Papa. Omoni, otala makambo na contexte ya mutoyo abotami après papa de ngenda. Si dans le bas, ils ont étonné mutoyo, ils ont étonné. Vous comprenez? Ceux qui ont botami si ma papa de ngenda bien aux araki na 2 ans, 3 ans, 4 ans. Landa malamu, vidéo dans l'internet. Papa de ngenda lobby, kimbangiste akoko la ennemi na kimbangiste te. Soko yebi kozala oyo boyoka na kana ete aza kimbangiste papa lobi lukanzela. A insisté lobi lukaka kanzela. Wala papa ngene. Abi soko azala kimbangiste te. Soko moni lobe ngana problème na yote. Soko lingina ete tikai. Mais abi ndeko na yo lukanzela. Wana ezali prédication ya papa ngene. To yebite la vidéo ko côté mo papa bakitanga après ko bana bien. Ayebise papa lutali ya bien. Amoni la bolanda ngota sanga baje. Ela nga baje. Bilo on ndima kama ne wana. So mutabudelo pe bwa kisai mon cher. Taka mboka mboka. Papa lo baki simane wana te. To tanga lobi bongo a che point. Soki azali ndeko na yo kimbangiste. Lukanzela okoza ki ennemi. Mais tata wana aleki liboso abatu na veste na ya pembe. Veste na ya pembe zanga ba fante na pembeni. Peut-être na mkongo pe fante zate. Allez. Abi bandeko na biso ya 26. Donc bandeko na biso ya 26. Bakoki ko ya awati. Si o mona bandeko po no cham. Fala bandoki ya 26. Yom to botami sima ya papa ya ngenda. Oso kabilo kwana. Wale zali matei ya esika yo kendaka. Matei ya esika yo kendaka. Mutu oyo so benga nzambe. Olobi tata nzambe le Saint-Esprit. Alati nzoto. Alati nzoto. Tanga zole kana mikro azo sengani. To lingana, to zala na bolingo. Ndenge papa simo ki mbao kenga na pesa. Bolingo, bolingo, bolingo. Est-ce que ça la confusion na motute? On la ke oh. Papa na bandi ole ba yoka na kate. Bazala binemi. Ozoga. Bazala binemi ba yoka na kate. Ba yoka na kate. Musu so ba na ba so na ba ngote etika. Wena ba benga kibolole. O ezo mwana na misu ya batu ezali papa azo solola na bandeko na yete. Susi na biso ezali papa bazala bomoko. Ko solola to boite bomoko. O papa de alunga la sengaki. Yango zo mwana tile to sala video to sala. Yango na kaka. Bomoko wana. Siko ezo mwana teki ezo sala ke mokili ba seka biso. Ok, ko tombola nzambe yo siko ba tala ba vita mu konjila bango ayonga na kate na ba ndeko na ye moko ozo ba ngote za soni eza soni oko explica oneni ba pasteur pe bazui nini wana ba ndeko na biso ya 26 soki ba ye awa ba ye awa te non po ni ko utiliser mona ba ndeko Loba bandoki wala ya 26. Wana to comprendre. Bandoki ya 26. Bazo chabino confusion na mutu bozo ndima. 3 égale à 1 kamba. Eza ko kendela libulu na ndenge mo sakarate. Donc ceux qui ont lingi olandi makambo na zo loba na yo, o comprendre ngote bandela sur vidéo. Yo ka bate ya papa ya ngenda. Landa makamyo so biso banda ko loba. Kota la kimba ouvete bandana de A à Z. To tchaka kaka ba vérité. S'abonner landa. O so za mobali, ko landa makamyo mobali no azolo banoti a occupé a big sa o moli monote. So za mwasi ko landa makamyo mwasi no ba miso za ba intérêt. Pona ba pesa azana poste moko boye. Aza so le kamba sala te. Donc po ki mo konjina yeza malamu. Asaka ka po andi makamyo bindimela. Accepter makambo ko accepter te. Ozomona. Omoni nga sikoyo
Bakamona loba. Et ça différent. Na o tata pasteur wala zolo. O yanga ils ont un impact. Tu vois tata pasteur a communiqué devant peut-être 200 personnes, 300 personnes. Mais ils ont communiqué devant plus de 1000 personnes. Vidéo na 5 kalaming tawa écoute na YouTube de loyo et comme 1200 personnes. Donc voilà nga batu tout le balokola ordinateur moko italien. Mais sans compter que ça va qui 5. Vous comprenez? Si on a un moko, ordinateur est un moko, 5 personnes vont vendre et compter comme tout moko. Et autre loba ils ont tel voilà tata pasteur moko a fani la paroisse moko, azo solana 250 personnes. Ou bien 50 personnes. Oh, il y a bis ça. Ils appellent le roi à que batu moko bazana li kanisia forme moko karaté. Ce que bazana batatou bazana batatou té. Il y a bis ba non kimbangi se bazo yoka, batatou bazo yoka, batu 26 bazo yoka. Donc la catégorie wana nyonso e fani ezo yoka. C'est mon avantage. C'est comme ça qui yo, au monde que ah. Et là on va solo partager am. Yo peut contribuer. Problème la biso batu mwindo. Toye baka ndenge ya kwa appuyer. Toye baka ndenge ya kwa appuyer likambo ya ndeko na yo te. Tona problème wana. Tozaka na zuwa. Pona nini ye ngai te. Soki neti na appuyer onire na kopese mutu makasi. Onire boye na boye te. Pour tona problème. Yango moni makambo na biso esukaka na nzela. Ezalaka bandambo ndambo. Mingi avance kaka na ba o ba comprendre que o ezali onire libenga mi ya nzambe tika na s'appuyer na appel wana papa bengi ngai na sala na kipe batu te mais soko kipe batu okosuka na nzela po mutu mwindo appuya keloko ya ndeko na ye mutu mwindo te soki babali ensemble ya kokenda créer pe ya ye po ani ngai pe na pe ko sala ngote même soki la dona ete ye pe alingi ye pe. Oh, kasi wana na nga joma ko. Alo ngwana. Akwa puya ngote. Ozo mona, bato bele baza balandaka. Akota langa banda suki erniti 4 heures. Moni vidéo hein. Et moulaye, vous moulaye. Bato msuba akotala ngo na ba. Ine tile ko sila. Mais madame soko mona teke alo ba ah. En tout cas, appuyer les camarades. Ce qu'on salite, aïni. Oh, je vais vous voir ça, c'est un nez. Ce que tu as ça, c'est là. Et là, on va découvrir qu'on a à couper saut, à couper le banoté. Alors, je vais te la vidéo, mon boy. T'as qu'on a un boté. Yo salakak. Alors, la moyen à quoi appuyer au thé. Non, mon hein? Jamais. Donc, en tout cas, on va remercier Batou Oyo, Bapouya Kabiso. Batowa ba papa Didier Mathéus. Batowa ba papa Didier Mathéus dans la Belgique. Zo ba Didier Mathéus. On a les big boss. Na Mama Ida. Mère de la nation. Batowa na bazali bato bazo contribuer pour ko appuyer ba idée ba makambo belé. Bon mo na au studio. Le big boss Didier Mathéus dans la Belgique. Mbongwe belé. Donc, pour makambo yo, ils ont senga batuba investir pour la kosala ngo. Zomona. So inga na bimi wana, na bimi wana boga ga yembele. Video moko ya izangatina. Batu bakotonga ngai, bako soupçonner ngai. Zomona. Batu wana tozo féliciter ba. Batu wana ba mama be, nakata Angleterre. Non, tu remercies bato la po baza batu penda oyo baza pena kwa pouye ma mdo sala. Bato la ba mama Rosette na kati Angleterre. Donc, mobile ya naba mobile. Moi si ya Alsa John. Non mon. Mama B. Donc bato wana ba bato ya ko féliciter. Bon, mon qui a bêti uniforme ya Kimbangu 21. Mingi,
na expliquer mingi peut-être boloba bomona ki ba nga neni yango sikoyo comment teka na yo ba tricot ba ni tout ça bisa ba mba oteka te ki bomona yango wana eza ya koteka te eza ba biloko ya qualité mais ya koteka te nomona eza ya koteka te ba membre na biso bazo ko appuyer biso toko somba ngo awa ba biloko pe ya pamba te eza te ko ke sa mo lokoti ba biloko mo pamba te ya qualité loka ya qualité pena ya bien biso awa pona na chakaka 3 tricots to 4 tricots à 5 tricots pona ko poster yango keneti Angleterre nous fout $50. Maman Rosette Azakuna a mon église enveloppe. Enveloppe on est gars ceux qui n'ont pas 5 tricots kaka. Ils en ont combien? Et dans d'autres dans partout. Tout est camoté. Donc, sont camoté. Ils ont qualité. Ils ont payé la baby, ils ont payé bon. Mais, ils ont camoté. Pour te dire pourquoi tout ça là? Donc ça, il y a papa Simon Kimbango. Lingi, il y a une raison pour tout ça là. Biso mo tout mona to ko dévoiler wa makamu ce soir ate. Pour batona ba oui ba stratégie na biso. Tout mona. Donc batona ba batu ya ko féliciter. Oyo baza ko appuyer biso ouvertement. Mais mutu mwindu azalaka akondimelo wa muninga na samutema. Mais na boye ako encourager oti. Siko yone la bima wa tricot wana. Namme kakaka wana chake nazo te kango ba otuna combien? Abana combien? Siko yo ebise eza na tricot moko $35. Zoga $35. Parce que bani ni wana ko comme la valeur wana. Quand on a ko sala ngo ya pamba eza déjà ba valeur wana. Et c'est $35. Et ça différent tant que sur que soma ba tricot mo ba $3 ba $5 wana ba tricot wana ouais on va faire ba tricot mo ezala ya ko bamba ni mais là OK maintenant ma magasin wa Lix wana aussi bilo wa Lix zomona au website $35 yemu dalibosa ko tonga yo suka misali sur yé pas commencer la commerce zomona yé fait a comme ko ça la commerce. Soko talikaka, papa Arma, à ça la musique. Papa Sami, à ça la musique. A ça la tan la réunion sur la fan la studio, a bongisi ba musique, a investir a bimisi mbongo, ko soma ba CD à vierge, ko ça la nyon so ko sala. Voilà côté voilà papa. Tant CD ko bima. Balobi na yo $10, €10. Ah, cher boy. On a même pas mesure ya komona keza papa o appuyer musala na ye. Te, yo zo mono niyo konvoa misaye. $10. On va tozali. Mais o ka musique ango, okei na yo pe o pirater ango. Sala nga copie mon cher, na la mbongo te sala nga copie. Après on a comme ya kala, on a besoin mususu nango. On a biso, si ko to ka ndeni makamela biso, ils ont développé te. Au ligne développement, mais makambo esalaka ke bato nzamba apesi bado basala ba makambo ko boye basala pour développer jamais. Mutu mwindu azana zuwa moko alinga ko appuyer loko ya ndeko na yete. On a bibe mo papa Sami afani tango la studio asali CD. Uzoka zonire CD wana ala na izine salaka ba CD. Même si on a la izine salaka ba CD. Si vous bateau fa futa bango papier wana ba chaka likolo faut imprimer ba papier wana akusoma ba encre sans compter tant na ye o ya fandi wana kaka mais ceux qui CD bimi die oui bi ke ba CD ya ndengwana papa ko ba même que CD za $40 normalement na kimbangi c'est juste faut asomba beaucoup de makasi parce que ba bi ke ce papa bisi 5000 exemplaires tous les kimbangi va somba ba 5000. Lobi le papa ozambongo wana akosomba appareil ya sika ba micro ya sika ba biloko ya sophistiqué. Vous voyez que j'étais que l'inge ça l'enregistrement
bache micro na chaque ya munoko wa mutu moko aza na micro. Ozomona. Mais pour na sala ngo. Faut stratégie moko ezala. Toza na ndenge moko yango na conseil. Soko lingo sala likambo esika yo zali. Koluka priya batu te. So koluka na priya batu te. Bako aider ote. Loba batu wana bazala ba africain te. Beso baza ba africain ba kimbangiste te. Parce que ora baza premier na bako tonga yo. Bako aider ote. Bako linga ba ye bako banana. Combien? Point no sala ngobo. Neje petite sœur propre. Maman Fanny. Asali fondation là hier. Mais normalement, fondation on a sali. Aso ko kende ko aider ba na plateau. Pour na ko za bilo ka call ba classe, ko tangi sabango, ba ni noana. So ko tali normalement ba tu fo ba aider faire ba kimbangiste. Parce que aso kende ko sali ça. Ba na wana ba na plateau ba na pe ba kimbangiste. Mais ba tu plus ba ko tonga ye ke ba ko aider ye. Zomona. Place net wala problème ya moi. Yala bomonaka ba musuba ko jama kapani kasi likambo ko sala boete. Mutu alingi likambo ngo mendenge basala kapo o aider likambo ngo kende liboso etali oto linya ngote. Yom to fanda na poto soko longol na par na yo 30 euros 40 euros pour la contribuer à musala simo kimbang. Yala moninga babilo kote kabo yezo sabo na sala ngote. Pour la yebi ndenge toza. Talaka ka bateau bateka ka même ba vidéo à église. Basaka na mwelo kote. Bon monaka dernièrement awa papa César Ngidamao. Asala vidéo alobi atiki na ye. Pour la nini bazo tonga ye ke asala na ye commerce na ye bateka ba mini na bazoba ba émission na bazoba wana. Abeti libako atiki. Ozomona. Si on va se dire à son barabassédé, à chaque temps, ba papier, 10 euros kakoyo, faut loba, o loba. Mais au confond Jamak, salam sara, pardon. Kuna nana yote, salam sara. Ce que bien ka pour ma loba wana. Zomona. Ba tu baliga ko encourager ba initiative ya malamote. Au moni musala papa Simo Kimbangu. Comme ya Simo Kimbangu. Ezo senga faut que ça l'appelle marketing nango. Marketing. Na biso so yoki marketing mobi ala molimo. Yo ka Simo limo. Faut ba sengi ça marketing el kamba Simo Kimbangu molimo. Ya za molimo ko ça ba ngo automatique. Ala ibisa yo ndengwa. Botala ba mindele. Tango bazui Jésus a mondele. Ba chesu ke milai basala ki marketing basali ba filme basali ba kwa ba usala chaîne moko boya ba che elingia neti Jésus basali ba théâtre ba photo la ba tricot donc basali pena promotion nango l'école catholique mingo zo mona wala ba rola sa ba film a Jésus. Okomona na balabala na bisonga na toke bana mike okomona ba sango ba uta film na kata balabala ba sali projecteur mo ba che wana film eso za marketing tango ba ye wana ba che bino film ba ko tangela bino teke biso no to tanga na Mathieu allez nzema ba to nyonso te ba le bien boya ko mi se pesa to che la bino film donc tu zo kini ko bina keta la film ba beti nzambia mete Mathieu prière ba to misa tuté ba sali sokinité muto akele ga kona keta la film et la marketing ozomona yo ga basango ba kabla bilamba la paroisse basango bilamba tombola to ba pesa ba milk et la technique ya marketing parce que là yo zo kende kuna pembeni awa pe église eza yo ga o to kende ko beta ba la terrain basango basket na terrain basango et la marketing. Yo ke kona pona bali mais avant les sous balé banda au moins je bon moi kita mususu jemo ça mawana oh bon lobi ba ko sala sango aye boy okumona oh suka pu okomo sambela kono yango papa yange na salage papa yange na tongi be call atongi bo pito
bato ebele bakota kokoma bakimbangisi mpo batanga l'école kimbangisi ozomona sikoyo yo likambo na yo mpo na osala yango ozokansonire eke banosala makala nzambe ya me mpuluza zwa kaka tya yango ndenge wana na mabe nango nyonso tya yango ndenge wana lokola eza ya Simon Kimbangu bato bakondima yango kaka olingi tosala yango kitoko mpo bato basepela nango mpo eza kitoko te yo lobi lokola eza Simon Kimbangu bato bakolanda kaka ye moko akosala na kinzambela ye akomilakisa pa ya bato wana omoni conception wana yango wana ezofrene biso totikali ndenge toza omona bato ebele batiaka bavideo na YouTube akozwa video message ya papa atie na YouTube omona une année après vidéo wana eza kaka na 200 vues ntango so mona mpe 40 vues kaka mais eza na internet mais ngai ntango nakende kodécouvrir vidéo wana nazwi yango alors natali yango sikoyo na misu mosusu nakomonake mayele wana onga na koutilize mpo na kobimisa video wana eza na message ya papa bato batala yango na mokili eza nazwi yango na nzambe te natangi mayele wana na comprendre ke soki ozwi video moko ya 2 heures du temps 3 heures du temps otie eza na babandi nano mikailo nze bato nyonso bayambi bana tata paster atei soki 40 minutes faki défilé après message ya papa mutu normal bo aza na temps wana te mpo eza na internet me mayele ya mosala ezolakisa ke na kati kaka message ya papa e na message ya papa wana nazwi maloba ya makasi na tie yango na ebandeli ba extrait ntango video ezobandaka mbala moko na pouf mbala moko papa alobi mutu mwindu azalaki na bubu 4400 ans epuis nakoyebisa bino mboka nini oyo ada abotama pa ekati générique ebandi générique ezopesa yango personnalité moko boye eza bape na logo nango wana siko moto abonga efonaka makambo oyo meme ata papa alobi 2 heures dita moto wana kofanda mpo alingi azoka makambo oyo boye ya nini elobi te ke mikailu nakoyamba bana na badefile nyonso eza mabe non me mayele ezolakisa ke makambo ya motuya koleka eza na kati wana message ya papa yango moni bamessage mingi etondi na kati wana okotala kuna komona bamessage mingi bato batiaka atie video ya église 1 heure du temps 2 heures du temps eza na makambo moko ya kitoko na kati mais eza kota suka kuna papa liange na loba mosu 5 minutes moko boye mais bato batalaka yango te bato batalaka bango yango te parce que biso tokokansonire bato soki oza kimbangise oza susu mutu normal te donc okomi extraterrestre donc meme ata likambo yango eza nango kitoko te okosepela nango kaka mutu aza mutu ntango afandi liboso ya tv alingi amona likambo ezosepelisa ye bato bazoyoka nga wana botala nga wana ebelele yango ozotala nga mosusu katala nge na koseka keke misusu okotala yango ti 3 ozokolongola te mpo makambo ozoyoka en même temps bazo kodivertir yo en même temps ozoyoka mpe makambo ya nzambe yo kasi eza par hasard te eza exprès mpo nayebi ke so nalobi naoloba kaka bon boni balobaki na matie balobaki bona bote donc nayebi ndenge nini nakolela mosaka yo soki nakei na koti moko boye nabwaki mo eloko moko boye mutu esekisi yo mwa moke c'est comme ça eza communication ozomona donc nayebi ke bato bafandi bazotala balingi bayekola makambo bazala besoin mpe base divertir na bastress ya poto na bastress ya makambo ebele ntango somona akatali na koseka mais en même temps azoyokola azozwa